biso toza bana ya Afrika koyoka kolela na biso bayindo ozana posa religion bakoko na biso esambela kimbangu simba kipavita. Salut mes très chers abonnés, salut à vous, salut à tous passés pour la diva de la presse angolaise à travers notre chaîne d'élection, la Reine Dinga TV, à travers mon émission Génération des Divines. Hoje trago na minha rubrica que é a minha banda. Estamos aqui no hoje ainda município de Kazenga. Leo tô lá sabino kaka avenida biso, balabala na biso so kimbule beti ndeto to koma ko souffrir nde bomo na ba mai ba poubelle ezaka tout auprès ya bandako na biso comment to souffrir malaria te to souffrir ba typhoïde ba piqûre ba moustique existait te comment parce que toza a tout autour ya malade eza ko entourer biso et au besoin mona o no sous mercado Nova Luz foi construído pelo nosso governo de Luanda mais population de Nyangote muta apesa ba raisonner. Et normalement, bazo préféré balandara bango bambangu na ba fiscalisation. Balandara bango bambangu molie ke ba refana nestika o eza stable, ko ba koka koteka o eza ba produit na bango. Alors nde bozo mona ba mama bazo tsabilo ko na mutu bazo préféré ba sala zunga. Batambola ba distance à milaya des fois ba ko longo petit ki koloti sans Paul à pied. Alors moko na moko a repès opinion par rapport à rubrique na bisomi ya banda. Alors nos frères baroloba Mutna mutu akorope sa opinion par rapport à mboka na biso ndenge ezokende. Yango leo na memeli bino image na biso oyo bozo mona na télé. Je crois que ezoleka déjà et emi abanda. Je crois aussi à la prochaine on même la bino sous va venir mususu parce que rubrique bandi lelo et je crois à la prochaine on même la bino sous ba millier mususu mais to bandi ana o jaenda na municipio ya Kilamba Kiash. Accompagner les images. Likambo ya religion, culture, tradition, to bundisa yango, to combat d'esclaves, ya borsidantaux, trafic d'esclaves, namité metika la tâche, continent na continent, race, balanda religion, culture, tradition na bango, biso pe baindo, tolanda ya biso. Kimia ekokota na mabilière bakoko kolela baindo dosana pour sa tradition etambwisaka bakoko na biso ya yabo papanza na panda mama kengele fuma na mboka Éthiopie christianisme islamique ba missionnaire ba memela ki biso tolembi et ça na réaction te oyo si bolie esi ekoki ekomingonga boya kosega bolimbisi parce que voulous kimbangu si déjà à telemi papa kimbangu toyebi malamu on quartier likambo na biso na borsidantaux cette indépendance spirituelle tosana posanango je lance des cris de larmes na mokili mobima na est na l'ouest na nord na sud mes frères baindo biso na borsidantaux tosali bandeko eloko ekaboli biso na bango. Guilty tradition, equity religion. Tolingi liberté expression, ya race noire. Nali kambo etali indépendance spirituelle. Biso tolingi religion kibundisme, la voix de nos ancêtres. Oyezalaki kolela na biso peuple africain. Biso toza bana ya Afrika koyoka kolela na biso bayindo tozana posa religion bakoko na biso esambela kimbangu simba kimpavita na mbanza Kongo mbanza sanda. Biso toza bana ya Afrika koyoka kolela na biso bayindo tozana posa tradition bakoko na biso isalela makeba zulu kakamanda na mbanda towa Zimbabwe. Merci Navangi Pungu tata mokili likolo na sei osongisi biso na bonse betombolaka epoke ya Zimbabwe ngunza telemaka ezalaka ne makeba zulu biso to comprendre religion kingundisme lumière abe na Congo panafrika mboka Congo bouddhisme islamique judaïsme religion wana bandeko nanga ezali ya biso te tovandi nango 500 siècle tosali eloko te religion bapaya ekotombola jamais quotidien Afrika kaka kingundisme religion la voix de nos ancêtres peuple bantu bobansaka malamu pe bososolaka bango moko baloba le peuple
par le manque des connaissances qui périt. Peuple africain na bozangi boyebi yango wana biso tosenge indépendance spirituelle. Situation est grave, boko kipe kokanisa. Un petit livre comme bibiliaire korab samsara. Bakomi yango na makanisi ya bato ya mokili. Bota la bisika et comme ici le poso moindo na molili. Juste pour na kokata contexte spirituel de nos ancêtres. Grand savant du pungu, omniprésent siècle des siècles. Ateli missile susu, tradition et celle kakakamanda. Nambanda tsoa, nakabinda. Mawanaye inspiré mon konti kimbangu baninga. Atindi motinda binae kwa tulendo menga tuka. Mes frères de lutte, mes frères de route, mes frères de race. On n'a pas le choix entre la honte et la situation qui se passe dans notre continent africain. Pour Naluya le 9-9, avec ton cousin Il3 et Kinononondo, merci pour votre conscience élevée jusqu'au pire niveau. SOS Musique, production DJ Am. Toti qu'on connaît ma boka gouvernement parce qu'il y a dans la force. Ya kosala yenda za na makoki ya kosunga public to kosenga ka babongisela biso avenir babongisela biso mboka na biso ndebo mona ba uta ko bwaka mabanga awa mais opération esila ki tende mbule beti nyonso to esani emelami nango alors rubrique na bino yango yo botinda ba message na o ba sepeli nango botika ba testo à la prochaine tout to remeka kokota na ba wenze to meka kotalisa bino ba réalité ne ba mama bazolela ki Angola vraiment ezotimba te par rapport